So quoi tata nous nyama imbécile nyama. Yo ça l'état congolais. Yo. Là, comment oui? Manika yebi mamba phone loba kasiko ya yoka loba venga za pour minuter ana pour ma sindité tendance sur la jour ezaki ko sindi le cœur té nakoki jamais na tindela ki voice vient na téléphone nanga na biso nakoki jamais quadra au côté là alia parce que kimisa ya godé na maroki na bossa na raté alors quadra to umeli omoni njoro eloko oluka la vie nanga na ba 4 to kangi maniki basoda baye bakanginga azoloba siko basoda baye bakanginga ba ridiculiser ngai vio bosani passé je na regretté bosani passé na problème na sindité njora piéger nga mais njora eloko oluka na bana nga vie quadra olomide njora eloko oluka na bana na ngai prince alobisa nga susu te prince place kende yebana te mwana nga place kende yebana te famille na ngai likola babenga ya tika filmer ngai tika moindre publication na porter plainte et bien on loba parce que mon major mutabina na loba pour na ko la zapper mon major bato oyo ba filmer kuna parce que na linga te confiance à la ridiculiser image alobi yo tika ko porter plainte alobi ngai a autoriser ngai na autoriser parce que na sola na quadra yo avie na ngai yango bakanginga yango bakanginga eloko linga ke salama yango bakanginga mais quoi dans ebi que nos débat kanginga boina to samwa et les gens des ana nini et ça en terrain album et beba pour yebi réputation dans internet quoi toi on a problème nini pourquoi to ko matina niveau vieux yebi ngat banda 17 ans vieux naza disile na komi mama mukolo vieux komi ko harceler ngai vieux za na voda comme presse au polo zotala lelo ni ba bia salaki sabe na ngana lelo ni ba bia salaki ngana ko vana to kilte la kisinjora amina nge boyinga liko akisinjora bandeko nani so boyanga liko akisinjora sindi na za problème na oté so moi na saki vidéo pardon parce que ba yana ba boyinga na YouTube ba yana nga moi sabina sa so ba émission OK na koki jamais kokota mamba libano parce que mbeli obomeli ali eza mbeli abomela ya godé merci beaucoup eboloba non, c'est déjà enregistré. Ah, c'est bon. Tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Pour s'abonner belé. Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Ma vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Balinga Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé le poso. Au combat qui n'a poso le quoi ya nyama. Le kola ya nkewa. Loke c'est topengando. Dr Guilain le Bourgeois. Azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle,
C'est quand t'es Guillet les bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guillet les bourgeois. Dieu de la peau. Et Guillet les bourgeois, pouvoir à l'opposition. Oh, de vivre parce que pour ils ont besoin, ils ont appelé place dans mon coin. Pour finir, on est benda beauté. Olingi benda benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille à bien. Tibeleza Malunga, Fumam. Cabinet cosmétologique, docteur Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à